Edi Lungu, moi la leba tongo, ou le baganote, toujours silencieux. Edi Lungu, la pression beauté, la pression sous Jassimaya, c'est force italien beauté, la pression Fernando Fina, Congo dia Totila, la pression beauté sur Rosali. Mamita Sobolai. Sobolai Mamita, la pression beauté, il y a oncle Langai, Alpha Karamba, Sobolai, son boîte Mamita Sobolai, Mbalamoko, Maman Yann, la pression beauté sur Rosali, la Bruxelles. Achète mon photo. Lilo. Tu vois ça, c'est une mission, tu le veux avoir ma poto. Oh, ta poto à Calababi, on a aussi ma mère. Et on considère que tout ça, la deuxième anniversaire, il y avait beaucoup de personnes, on lit mon épée, ma kimia. Il y a un autre sujet, tu le veux là, vive la musique. Dans Tamboli, il faut la Lukayo, j'ai beaucoup. À Ebio, j'ai beaucoup, à Zomo la Moukier. Donc il y a vivre la musique en Tambola, on met la mission à mission Bakuta, Batuni Bakuta yo, Batuni Bilo Rekrita, Nengi vivre Tambola, si la niveau est pas quoi. La vie sont disponible avec l'information de la chambre. Merci pour la Nengi Batouanamiki, Luka Achamo Photo. Vraiment, on a remercié Bamoni. Mais d'abord, on a remercié Salon Bunker. Na PDG à Bunker, mais Axel, Didier Axel, le PDG à Bunker, on a remercié, on a dit qu'on a fait hostilité, tout ça, les locaux, ah ouais, pas naïf. Bon, on a pour solo, il y a Viva la musique, Molokai, Papa Wemba, Acha Movoto, Baliba na Dimegenini, tout le monde, mais les lois na Ligina, Salamwa et Loko, Moko Mouké. On a beaucoup na Maman Amazon. Baza batu oyo baboko la nga mwa muki na vie na ngai. Rendela mère Amazon. Wale idée na ngai ya papa mbate mutasa ngamla sa papa mbasa kufa idée na ngai la ngana mu. Maria Rosa kunayo na Paris. Maria Rosa papa wemba akolela. Maria Rosa kunayo na Paris. Maria Rosa papa wemba akolela. Ulimotola kana kinga na yo makwela. Uli okomi kokima Maria Rosa. Yeba yo lobaki vraiment nga mobali na yo. Tobanda kini Maria Rosa. On a parti, na Yembeli, beaucoup na Amazon. Na musicien, mais na teli, vient na ngai na momina ye pour expliquer que baza batu oyo, bavandi na nga mbula ebele. Ndaza mututi na ko welela. Papa Wemba, to viva la musique. Na koyebisa yo, nga yebaki Papa Wemba na 74. Ngaza ikovana na India, petit moko, ya venu à Sima. Papa Wemba, na kanda kanda. Alors, il coïncide que ngana leki na ye boke shung. Akufa ki awana gant, il faudra qu'il y avait cela 12 ans. Alors qui pire master qui na pire souci, il y a bilamba du somba, il faudrait qu'il y a bilamba makasi. Alors, au moins, il va toujours à chaque moment, il va toujours dans le sac. Il va sac la vie soit les bandits pour moi. Toujours qu'il faut défaire bilamba. Donc, ça qui en est au défaire bilamba. Ça qu'on a là, dans le Congo, et bandit les autres bandits pour moi, pour ça qu'on a d'autres temps, on dit que tu as ceux qui ont occupé parisien, il faut que nous coopérions là-bas, dans la tête, nous sommes allés, qu'on défaire bilamba. Donc, on dit que bilamba, ça dit que nous sommes allés en India. Bana maya ya kanda tolelaka forme banda bana mike tozali kolata tozali bagroupe na biso tolata na beaucoup de temps akomi na yoka lokole beaucoup la bandi kotia biso kapo tobali na 16-17 ans amona pe bapeti babetaka forme ya kodefa todefaka basombelaka biso mpe toye na baparent mpe ya vie ya meilleure. Mais tout des fois plus que la marque moi sur son milieu, les attaques à Yango, Yango, il y a beaucoup la yemba.
eloko na ina na mokili kokangama na eloko moko quelque soit Congo faleka kosala baéchange ya babilamba na bato nga na yebaki tozali kochange ye bilamba Fifi Mofude oyo azalaki chanteur ya Benz Bozi Bozali ngai moko Boke Shungu Bati Mobeti leki adona Mobeti na ba master mususu tozalaki na makambo baéchange ya bilamba soto mono olataka bien toluka yo tosala échange yo jeu ya biso mpe tozwi ya yo tosala baéchange ya bafort nga na Boke tozalaki trolie na makambo wana ntango yoka lokole Boke yakona yoka lokole bato bauta poto bazokabela Boke bafort parce que Boke po azokabela peti na ye siko mpo na ngai mpe esali bien ke nazwaka mpe baforme epai ya Boke nga mpe lokola ngai na mwa famille nazali basolo na ngai ya kolete ayaka poto ayelanga mpe mwa baforme bana mpe baotanga na poto itya na mosu mobali bayelanga baforme donc esali biso bien na kati monge wana vie beaucoup là kaba personnel akaba forme wana ye poto te le akaba aye na poto te ta wana yoka lokole nazo meke est-ce que sola yoka lokole tina okoma nevi de salama tonika apesaka forme pas petit na ye mpe pire ngai tosalaka échange ya baforme sac oyo omona nga nalataka ebandaka mpona masoka kokende odefaka bilamba ozo comprendre c'est pas dit que tozangaki mais tolingaki ke soki lelo baboni biso na teni olobi bamwa biso nasali biso bilamba eza te ke oyo ya poto te biso ezalaki mpenza bato ya bilamba depuis na kini bana matongo bazomona ngai nde nazoloba biso yango te azokosa te bamasa biso bapati Patrice napesi yo mbote donc bayebi histoire wana ke bana mai wana balingaki elamba koleka wana na mambo bamasoka babilamba te oyo ya bakombo te me tolinga bilamba c'est-à-dire baboutique ya baguinéen ezalaki wana na Matonge na victoire topatrouillaka mbongo tosomba bagabardine na 100% wine mais ezalaki na kombo te moni bachemise ya bagilien bachemise ya Paris club de Paris biso tozalaki wana me ntango biso tokomi kokola bokula komi na yoka lokole akomi komonaki bapeti na ngai ya quartier baza koprogresse na kote bilamba me ya kombo te ekokaki mpe kozala kombo me ngai nazalaki na elamba kombo parce que sœur na ngai moko azalaki hotel stellaire akuta mikili tokalama na bao lopango aye kotekela ngai chaussure na ngai ya liboso ya danger Cosmo ezali Cosmo totiaka boye aya na chaussure wana nzoka grand boutique wana mikili omoni aya na chaussure wana Cosmo atekela ngai chaussure wana papa na rina nango moko mosusu ekura kuta biso totelemi atalanga na makolo amoni chaussure wana olaka na matonge na bino na matonge wana biso totema na po ya india biso totelemaka bato baleka na gwema bakende stade biso totakaka bango visa vi baomonaka bagroupe moka basapele batelemaka wana tout le temps ozo comprendre tout le temps bazalaka wana groupe ya basapele moko ya bana mike batelemaka wana ozo comprendre chaussure ya bukula tunanga bi petit sapato oyo ezwa ngwa rapidement babemela ye na na kota abandi kotia biso ka nani bukula asali viva te babayi kolongola papa Wemba na yoka lokole ona nini 1976 alongoli bokulu na yoka lokole bokulu apasa neti mwa 3 mois ya pale kaka tanga na kotaka na ngai na pale po masana ya Boke afandaka wana maroza na moke bazalaki nango omona soki alambi po azali kolamba mingi pondu na loso na mwa mosuni omona so atieli Boke ifa atiela ngai mpo azalaki ami ya Boke donc maroza aza kwa mama mpo na ngai maroza azalaki apepre mwa yaya na biso ya mingi te mais maroza azalaki na biso sans faute sans faille moto aza na faute te mais azalaki na biso sans faille après papa Wemba biso toke interna kozonga tozongi na vacances ya
Noël Konani Papa Wemba azaki na buni ete azongela masala ye evoloka kende koyemba mpe kuna na evoloko tabake kuna evoloko azaki na bachanteur na ye Janana Junes Gabi Kisola Nzita moko kumbu na ye nani evolokai na ye moko evoloko joker Papa Wemba kende kwa kende koyemba na bamasa na ye baza kotambola 5 Papa Wemba Julman Ise Isasi Pesho Wangongo azaki 5 tabake kuna evoloka luka nete emilie beaucoup Yazaza agite non Yazaza aluka nete emilie beaucoup lo mais 50 ba moyo ko singa 5e beaucoup la ye kwa yemba na orchestre il suffit le polé au bango balongwa etikala na evolo ayebisi evolo donc mwana mama to yemba ngana yo nzembo moko soit ya yo soit yanga bayi koyemba ainsi va la vie ya Papa Wemba mais tant que comique beaucoup là ayemba ba vocal evoloko atindi Gabi Kisola Nzita donc aboto la neti beaucoup micro et beaucoup ayemba ba vocal te comme gomeye on a plein de scènes donc beaucoup la zoyemba ba ainsi va la vie nzembo ya Papa Wemba na kanisi ube ya Papa Wemba atindi Kisola Nzita jana na ibi histoire wana gomeye Kisola Nzita botola beaucoup micro ozo comprendre beaucoup la déception na bapima jena 5 master babendani bazongi bakuti biso mpe ezaki mokolo le 31 décembre bonane totemi mpe ka ebele baye basangani na biso bapeti na bango alero bolali na te wana bokolo na bolali te biso te vie lelo mokolo bonane tozosola na biso Pesho Wangongo moto azwa idée basala vivre beaucoup Gilles Presley makambo ekotolembi yango yo poko sala orchestre neti baninga pourquoi il faut kaka ke oluka okende na ba orchestre ya ba master évolue ta petit pas na yo ate tikala na mouvement yo poko sala mouvement Pesho zaki na intérêt makasi sa bongo parce que ninga kota ki wana kota ipe na passe parce que vieux Pesho aplikaka eloko moko na kati ya viva la musique aplikaka na kati ya VV Sander pedalo ba mission ba soliste ba betaka Pesho aplikaka o yamana vertis ke mongana pesaka ordre ke ba orchestre nyonso zaka sous ekiri VV Pesho akoki kokota concert te na ndenge akotaki po ezaki di bakitaki ekoti donc mi bombo ya mwa kota so batimbela galinga alinga baya bimisa yembala moko yepa monaki eza un grand danger so bakei yoka lokole so beaucoup la zone yoka lokole ya za droit kota so yoka lokole soki bakei zaiko a droit kota zaiko donc seul boule ala idaka aibisa master na ye asala mouvement déplace moto a déclenché un mot il faut ça les mouvement les alliés Pesho Wangongo Dieu me voit parler Pesho Wangongo mbala moko ba vie Julman ba yambi lisolo beaucoup il faut ça les mouvement bon lisolo et pesami idée pesami ils ont pas petit toyoki mais on n'a pas un mot à dire à partir de lobby recrutement et bandoliste et bandi premier musicien bazwa Espero Djengaka azaki na tabou national Espero Kisangani Djengaka c'est lui deuxième musicien Sombele Jado le Cambodgien troisième musicien Bipoli Fumutaku kama na Bipoli na fulu quatrième musicien Fafa de Mo local attaque chant ya liboso ya viva la musique yango Mara inonte Mara ye après Mara yenga kuna na poto lidio ko babete te wana na sina ya poto donc beta solution alors
Viva la musique et démarrer. Et ça a une chance dans tous les bateaux bayaka dans ordre alphabétique. Voilà. Ok, c'est. Na a Petit Aziza. Petit Aziza, Azaki, pour vendre à côté moko, na Bandal, na Mokarami, Amazon. Petit Aziza, mère Amazon, Moutou, aya na Petit Aziza. Zinaza. Question est menée à tes personnes. Yete. Tozoya. Combien t'as été tika na lobelo, ou saganzela. Malamoko, viva orchestre, et salami, et il fait banda. Mais, baquet plus loin. Il faut tout ça là. Village Molokai. On a précisément dans ma néni pour bateau voyage. Année 77. 1980, pardon, 1977. Donc 97, 1997. 97. Ouais. Vers début avril. Du coup, biso te wana te sous deuxième vacances. Écoute, vive la musique ici et Télémi. Après si Congo, Molokai. Ils ont englobé 4 avenues. Tant qu'on va combat à venir. Lokolama, India, Massimani Banakamisi, Oshwe, voilà. Nakandakanda. Tina Molokai. Après, basé sur les Kamisi, Basali, notable ya Molokai. Notable Bazaki 5. Julmen, Isasi, Yazaza, Losiki ya Maneno, na Vienani, Bayard de Munich. Mais il y a ça qui dans la poto, Ayaka Koya. Et bon, l'ami de France connaît déjà. Non. Bon, ce qui est trop. Yaza Zotangier. Yaza, colonel Djagé, Azaki Mouto vive la musique, je dis et je le répète, Azaki Mouto Yazaïko. Ami de face. Azaki Mouto Yazaïko connaît l'ombomé. On voit qu'il y a Yazaïko, pour aller vivre la musique, ils ont salama. Bateau Bazo Talanga, dans le colonel Djagé va à Bruxelles. Azaki T. Sacré ma pèse. Quand sacré, on a Yaza. Ah ouais, Yaza Zotangier déjà. L'intellectuel, il y a groupe Yaba, Nani. Notable. Papa Wemba, aïe, vous soyez cancellé. Ah, papa, tu es mon avant, ma va t'appeler moi, ma chérie, n'a pas mot, ma belle là-bas. La joie qu'elle dit 10. Acha mon photo. José Azaliawa, la bosse comme on a eu à Boka. La petite Boké Chungu. Boké Chungu. Petit Gabon. Grand Aïe, Nani. Bodina 5 Nani Tema azali mwana kasavu mais asangana kana biso Tema leka Julmen Nani Kombo Koya tozaki 10 abibino bato mokosala ke vive la musique eza bino. Vive la musique des générations. Il y a Mikolo T. Vive la musique comme tu as 25 ans. Il y a Kapuna Azate. Ils sont musiciens. Musiciens, il y a Mikolo Zaki Espérant. On n'a pas Wemba. Bon, voilà, nous sommes. Les capes prennent sur Aja Bougoulanda. Bah, Aziza, vous avez écouté la génération, mon avis. Vous avez vu comment je suis. C'est. Famille n'a pas de magambo. Donc, on a un bango. Musicien de monter pour la bango. Nayaka na ngai sikoyo. Tozaki na ndako moko na matonge na mona lemba. Lemba. Tosto longo na bango. Sikoyo. Lokola ndako ya matonge. Famille mona ki place ane place à Loyenge. A préféré na vanda na ndako ya lemba na camp riche. Mais na longwa ka chaque tongo so na vacances ça na matonge. Tant sur na ko ça 3-4 jours na zona lemba. Est-ce que moi qui sont dans désordre, ils ont un coup à côté. On n'a pas boqué sur le salon. Toi, on n'a pas la bidon. Nous n'allons pas un bijou. Voilà. Chikoyo, vive la musique et Bani. 6e chanteur à Yé, Juna Janana. Après, avant qu'Esther.
Juna Janana auti et pas Evolongo aye na Viva la musique. Après Fafa les a Juna Janana. Donc Kimine Kuna n'a pas fait là aye sigo. Aye wana. Pour ce que tali Juna Janana azapela mwana matonge. Akendeki yolo ti akende ko bala na yolo po akota ki pas Evolongo. So ka vata ki kaka ipala maona loja. Alinga akende kuna te aye kozonga mouvement na Viva la musique. Oui. Kalate, Kester, Bayaka enregistrement, yena camarade à Papa Wemba. Jean-Michel Moulongo. D'abord, Ritron. Basali, Bayaki, pour n'a pas enregistré Nzembo ya Kester. Où y a ça qui n'a pas c'est bon, y a Lubumbashi, les Kassapar. Ndege Kester à Yaka, les Agui Kaka pour ça l'enregistrement. Le cola, Jean-Michel Moulongo, Azali Massa Papa Wemba. Il fait Papa Wemba qui bah Michel Viva va accompagner, il m'a accompagné qui les a dit j'adore les Cambodgiens, comme on dit Milena, Oyaya Kanamo. Ayemba Nzembo wana textuellement le cola vient à Ejina et Fondi. Vous comprenez? Et voilà mal à cause de Eva. Les Camboli, Zalaka, Natango na yango, mwana mama, souci na ngaya pour moi. Vous comprenez? Nzemwana ebeta taba papa mbatali kabi oh mais plutôt suka na chanteur a solo là na Misha Moulongo ke petioyo na lilie atikala awa donc il m'a intéressé pour vous tester Papa Wemba mutu aloba na Misha Moulongo ke petioyo akozonga Lubumbashi te atikala awa akoma musicien effectif ya Viva la musique. Alors, ils ont dit problème. Kester a dit non, les étudiants, je suis l'ami de Kester et Ménéa. Histoire vraie. Tu vas dans un camp riche. Azali Kobeta et pas mon père. Vous comprenez? Soit bêté après accueilli. Ah, King. C'est un Joe Kester. Je que c'est Tikala na Okaka. Tant que je peux destiner à la musique, Tikala Kaka. Mais quand Tikala Kester, à Tikala avec l'appui de Bissonyoso, Bana Molokai. Vous comprenez? À Tikali. Quand vous êtes à Tikali, Viva la musique et progresser. Avant de continuer, nous remercions toujours la maison Bunker pour la deuxième fois. Nous avons PDG Nabiso, Didier Axel, nous avons permis de Bisso. Après, si Bisso espace, pour nous continuer. Mais maison Bunker, ils ont un salon de coiffure. Pardon, on a précisé bien. Ils ont appelé maison qui ont appelé la forme. La forme, il y a dans un moment dans la Tiawa. C'est ça vraiment, Discoirette 2. Mais et où dans la maison, Oyo, Bunker, Moutou. Et là, tu sais, justement pour la Lobela, émission Oyo. Na la trop cher. Bon, to chité. Chikoyo, natangeli yo. Autant que ça soit dans la pauvre tester. Il est là, Master Nangai Moko Oazalaki, pionnier de Tibuso Moujepi. Avant d'Aka na Nantes, Moujepi, Dimbesanga na Bosana Kio, pour le Lobaki, mon voto, à Bosani Makam. José, comme on est autres mangasko, mais comme on est yeba na mokili movimba, na ozwa comme on est okaka. Chikoyo, Kester à côté Viva la musique. Vive comme na niveau 0. Ouais, là Kester à côté yo non écoute tout. Nazala kini. Wana na kini. Na kini. Ba mutu ya suka mi demi seba yoko kota na misu na nga vana tambula. Ezalaki petit de baba. Na garçon moko ya matongi kaka comme on est Bouboul Braud des baba on peut faire comment de défense Bouboul Braud aye pa koti des baba aye moi na suka mta koti pour c'est le plus jeune de vivre à la musique des baba
Viva la Musica et comme à niveau de blague. Beaucoup aye pe mikili na 78 aye kozonga pe. A continue son na kati ya bakili. Mouvement est continue. Donc nazo so bato asala Viva la Musica eza ba jeune fille na ba jeune garçon oyo biso tomemaki na kati ya mouvement. Tanga ta quelques filles potangi ba mibali même quelques filles kotanga bango. Ba fille wana moko kutazaki mwasi nanga grande nani mama leki ya Julie Zulema. José Koufikisa, Isabelle Chine, bazaki belé bambule leki belé na bosa ba kombo. Mais na kangi kombo mbala batazoi ya penga ba fille ba ya 16 17 ans. Moka zala kapia wa bébé Chani. Namuna bangwawa bato penda ba petite fille batia penda lungu na kati ya Viva la Musica bato azolanda ba beauté ya ba petite wana bazoya wana na kati ya Viva la Musica mais mukara mi alinga bato tsonga kota na kati ya molokai te ba vanda libanda. Kofi Olomide il a contribué pour Viva la Musica. Kofi ya bandi ko pesa banzembo na ye azalaki ye moko te ba tozaki pe ya na biso moko azali bijoutier mwana yolo sud kombo kimanga ya clete et oulu après ça peut banzembe belé na viva mais na comprendre beaucoup de préférences ezaki Kofi donc papa balinga Kofi na motema moko. Aujourd'hui je te dis et je te le répète azaki enfant chéri à papa Wemba Kofi Olomide parce que ya clete après ça banzembe kolinga Kofi mais Kofi afula ya clete ndeka fulaki Olomide était l'étudiant le plus célèbre, chéri, oh banini, après ça il va comme ça. Abiyemba banzembo ya Kofi na motema moko. Oyebi ba dans ba vie na biso ba notable à Molokai. Non, quand on monte donc, c'est-à-dire les mamisènes se bailler, vient à biso massa no rambo Kofi Olomide Antoine, ayende la sima. Azala qui ne bandeli. Pas comme chanteur, parolier. Vous comprenez vous sanaki. Chikoyo tango azoya mutayana ye vient na biso moko ya lemba kamada papa Wemba Gilles Nitu Mambo vient à Kofi Olomide mutayana Kofi Gilles Nitu Mambo aza metiola ye mutu ayana Kofi ça beaucoup de petio akomaka banzembo bien beaucoup azoye première chanson auto démarrer nango ebale mbonge ebale mbonge o ebale mbonge o ebale Kofi mutayana nzembo wana wa ba chanter ni ba nzembo papa Wemba Espérant Fafa nani oyo tukokufa bipoli fumutaku voilà bango 4 nde bato ayemba juste après le petit masolo vieux marin azaka terre et l'autre côté nani Sombele Jado le Cambodgien et puis c'est qui nani vieux nani ça la nouvelle critique te bango te et l'autre côté natangelo sikoyo ezaki kaka papa Wemba na 5 chanteur wana natangeli yo bali joko pa nonte et l'autre côté bali joko pa uta ba zaiko wawa vous comprenez l'histoire vraie ya mon la dans ce temps na monte toki sikoyo ba recruter 2 chanteurs ya suka donc Braoud azaki chanteur ya Viva Enafi ya bana matonge Viva Enafi ya bana matonge côté kuna joli Zaïre côté ya Mai côté ba stade kuna côté ya Kauka aye à côté Viva la Musica ba côté zela moko na nani chanteur on atanga suka le plus jeune nani de baba ba côté mouvement wana biso tokota rêve Kofi soka ye ba kutsa ka na porte Olanda wa masona limba bakuta mais oui ba kutsa na porte ya kota de ya baza ko linga eti mais za parole ce que ba linga eti ba vie wana ndire baza ki na vision que petio un jour akoya ko matabiso ozo comprendre ba vie na biso ya nani ya ba notable ba notable ya zaza ba linga eti soka ye petit vanda na bon a vanda libanda mais biso to yaka to koti na biso il faut bien vous signaler beaucoup que mutu na yo aza libanda to ba mutu na yo moi le cours aye ajuye oh chéri oh a obenga mi nkombwana a koti na kati bu zazo vanda na next côté
mopanzi na côté asima bakuti baombale baumela papa wana vive zo répéter mais baombale kuna nzoka jwala aopesa banzembo na pire esprit tey ko découvrir penda Kofi na ebali mboke tokasa papa Wemba tey ko découvrir Kofi tango Kester aye avandisi chant Nesikoyo, tu vas découvrir Anibo ye bing. Basenza Anibo tout ça. Anibo lo belanga maimba. Sikoyo, Kester na papa Wemba va vendre six chants. Kester a tiki ténor a comme Wemba deuxième voix. Moi je confie fanatique à Kester net liwa. Ah, dans un fanatique net. Fanatique à Kester. Ba komba pi ba master. Ba otambula sikoyo Kofi Kester na janana bango troba pi meskoyo nkwama mbukesera kwa fe bango nyoso ba kwa fe bona idéologie ou bien na pen esprit alikaki ba un esprit alikaki au rambo d'esprit ramba za mutu fanatique je sais comment on ça le rambo no fanatique ya Kester viens aye oya lela ye papa Wemba. Ah, c'est mon photo. Bato wana na biso ya tout le la vie, tout ça suivi partout. Est-ce que Kofi a reconnaître que Yazaki fanatique à Kester? Tango Kofi Kester alobaka soki na lobby bato bakoboya. Boyoka kato boyoka kate. Tango alobaki soki na lobby bato bakoboya. Alobaka monte alobaka monte. Donc à quoi le baté donc Yazaki chanteur te. Muto sa chanteur. Ozaka fanatique na yetu. Tango ape ba mpema Kester ajoute parle la chant na kati ya viva la musique a modifié chant style ezaka koyemba ebale monge o ebale ya change yango ekomi assez anibo ye anibo donc ya bandi tango bayembi kaka amena et pas Kester a confirmé Pepe Kale asenga papa va pas s'engager chanter papa dit jamais yo wakani moi mbala na yemba amena Kester mais à yemba amena place président Kester avandi saki a confirmé ki yango wana olomide azo yana ba 20 mais beaucoup azo tie ba kale dans le mobile ça été non ya zakati kala ka parolier a comment chanter non de Kester Masanaï. Donc Kester n'est pas comme ça chanter. Voilà. Kester a dit qu'on formait Masanaï. Papa. Aza on peut s'abanzer moba. Batimbi se gagner yo mope. Okoyemba banzembo na yo. Kester a tiré les paroles. Babé on voit témoin. Nanzembo na liboso libra sangonda. Yanga molimo konya kwama. Ona yo talangata miso. Ngelia mama ye mama feti batina nkoma nketi bon ba parole qui manga bani le kebele mais voande na zo imba bien parce que na zali mwana moloka donc na pena chanter ne mona la so pena ça la chant donc ça la sang que na benga ba musicien pour mwana yebi notre musique na yebi ko yemba to mwana o yemba sang que muta atianga pour toi il voulait sur mon photo yo ça Kofi amati aye Miki. Mais chaque vacances, Ayak. Kofi aye Genève. Aye Tagetia. Aye Antakia Kotanga. Voilà. Papa Mbappé, 78 ans. Il va coûter un petit Rambo, Bani, Rambo P, Asungani peut faire moi ma forme, Bani, nous comprendre. Donc, pire petit naïe. Ndenge Kofi Atchaka Bambutu Mbutuana, aye Biki, vieux beaucoup, à Salapo, qui n'a pas comme un bout. Vous comprenez? Qu'on fait un peu de nini, la caisse me l'eau le kati entre yena papa Wemba. Chiko il fallait qu'on t'assure à nous pour un secondambu. A dit beaucoup de temps, beaucoup l'andimi, mais comme il faut pas qu'elle beaucoup la yate 22 heures. Pourquoi ça va être allé monsieur Monosala? Beaucoup à Boïkoya. Qui a mon gars averti ce petit. Mais parce que là qu'on voit, voit témoin. Au cours d'un Dakakawana. Kofi alanda nzembo na ye moko sango ndambo alanda voya papa Wemba na nzembo wana yemba likolo alors que Kofi a chanté deuxième voix kaka ndenge Kester yemba ka milena na voix ténor
ya Virginia Efonge ye pa yemba nzembo wana na voix ya Papa Wemba. Yanga moime konya kwama pona yo kalangata miso ngelia mamae mutabeta solo manwa kuwako. Oui, ça va dire à la studio on a pas bima. Toi yaya. Ah ça combien de Titongo sa kota 22h titongo sa. Babamba nzembo bamba. Bamba bali nzembo bamba bamba. OK. Non, ala la studio. Alala te tolala na studio. Non, je vous ai pour ça. Vive la musique ya biso. Bon tu accompagner pour à travers nzembo. Ça dit mutu nyonso a kota ki studio VV. 8 pistes. Tango wana biso tolala. Kiamanga na yeba ki biso ke ba petit ya vive la musique. Alors Kofi Masananga, il y a vive la musique. Oui, bon qu'est-ce que vous quand tu as un poids, tu sais que beaucoup de gens ont yemba. Beaucoup là, est-ce que vous vendez à la scola yemba? Balance 22 chico. Beaucoup à qui que faire mise en place yemba pour aider Kofi comme un chanteur. Bah au yemba shooter repos. Si Kofi a contacté na Papa Wemba yemoko. Le Papa Wemba a coûté ça Kofi ayati. Ndeko banga ya Kofi ya koyemba ya wana tango nzembo wana yemba mi mariete kama mungite enchaîné na aso na so bolingo ya mweke ina mo pepe nanga ba penser mama nga na boneli yo ka ngata moko na mbula na leli anga na lila nanga kala mama wana pela chaque Kofi olomide ayema be donc il y a quelque chose de malheureux bon voilà si Wemba ayemba qui me kese et tantôt Kofi ayimate donc monga na mutu après courage ya koyemba tango ayembi kaka nzembo wana bi ayiko kota studio sikoyo ye moko aso bolingo yebaka lokola yo keinga na mawale mama anga ba souvenir oyo topesani te anga so akoinanga yo aso bolingo yango ekei na mwa pepe voilà nzembo ya ye moko sikoyo yango wana. Ouais, merci beaucoup chez mon photo. Ah toi là salon mon cœur ah so ya bakato su kitoko talaka biso de toali salon mon cœur ba biso kitoko na pesi su mote na masala papi gain honorable nono yo ka ige sansu na pesi no mote siko ali petit na Taylor Samba na Lyon papa Alex Taylor Samba na Lyon papa Alex apesi mote ah chez mon photo ils sont les amoulai l'histoire viva to ki na wana ba attends ba parti parce que si to combien wana to beti masolo ba réalité ba style non te ba gloire bulu kutuna to beti te siko au moins to ki na biso on cité pour les monsieur les comme il y a mon ya wa to cité na biso ba viva ba rédi ba kota ki wana za na poto les rédi kota viva o zanya nazali na mikili les style koti poto lidio quoi pas na lingi na beta yoka bato wana te lingi na beta histoire ya viva la musique yo ni bato wana te mais yoka ekoya tango viva ekoli sikoyo olingi papa malongwaka mpe na viva alongwa bwana voilà question za wakati eloko yo tuni ngai ya malonga to mokili ekozela po balobaki asa vraiment azalaki papa nazalaki kotanga na Brazzaville en tant qu'étudiant na Bayardel. Chaque week-end, nous avons besoin de parce qu'on n'était pas des boursiers. Alors, nous avons lingaki mukolo na kende pa Papa Wemba na butu. 22h, on a débarqué. Amazon mon cara mais na bana misa to Papa Wemba na Papa Wemba na bana misa. Bana. Joe Nyondo, grande sœur na na grand frère na ye balati poto bango misato papa Wemba tikala na molokali ye moko sikonga na ye nakoti na molokali oh t'as fait beaucoup po abenganga mingi mwana sefa mpona otanga na banda mwana sefa sava na ye po tokende concert nzela moko boke mpe azali masana ngai to tokende siko bokul ngai boke na Edino Ebola fallait biso 4 tokende concert tozela 1h du matin koka bongo tokende muteke mpe ye wana mutu alamba damage Edino alambeli beaucoup damage na biso mpe kwa tozaki wana toprofite todame na beaucoup sikoyo na palais ya beaucoup na nex
po bokula wana ndako munene ta wana annexe na kanda annexe ezali tilelo annexe wana o bokula vandaka eza tilelo yango nde kozali timwa mise yango wana epai lenkuru abanda vi na ye lenkuru abanda vi na annexe wana tovanda kaka boye 23h ayebisi edino repasele ngai chemise na limbati na kolata aponi na bilamba na ye Boline Qatar donc chemise ya kolata salanga chemise ya Boline Qatar repase yango na limbati wana ya retro repase yango na obeta yango 23h wana nani vie losiki ya maneno alongwa notable atima biso akoma na ye na Afriza akoma manager ya tabulei na Afriza asundola biso pe tellement succès le tandi po au moins orchestre ba jeune ezakana lupemba moko boy na kamwe ka to fanto ka porte mbula ezobeta propre na batolo to mona boy na mona nga losiki ya maneno auti poto na Afriza bauti Berlin sikoyo mbala moko mbala moko akoti na kati ya akoti na kati ya pale ya Bokula telemi ayambi losikia po losikia akima mouvement akoma na ye manager ya Afriza ya tabulei bauti poto bauti Berlin da papa tabulei magi poto bayaki poto ko manager ifayati ndela aloba vio losikia panda na Paris akufite azomona eloko ya salaka vio na pardonner te tilelo ça comprendre vio na uti poto zoka na kaisi ba koperaki na ba orchestre minene ba boma viva la musique aye abandi ko raconter ba makamoko mer ayibisika kutu bima na bimi na mbula na temi libanda wala vile sikio maneno ndo bengani abina ngali ngasola na pour bien za libanda na bimi pe libanda ba solo la o ba sola na yibite ba moko mbula eleki na beta porte na nkuru mbula nkuru na ngasoka na kati nazoki siko na mweka geloko na yoka na maloba na ngai vie losiki ya koboya te alataka impero mona impero baba bourgeois alata eza ba epolete boye namona bato mingi balataka ya ezaka mpe na ceinture na yango namona mwa bato ya bikonzi balataka yango baimpero wana baimpero ya malili ya mbula wana vie alata yango akoboya te asola na boku na yemaka basola na boku te namona kata wana zongi na kati Bokula zoba lebe malamu toke de kotala vie Luambo po leo na Luambo mwana ya Bokulu azali na poto kovande pa ya vie Luambo abi na boni solution na monika ifoto mona kaka vie Luambo azolanga solution losikia mbamwa lobi ote vie Luambo te malamu toke ne pa ya vie Tabulei azolo solution solution mbongo c'est que mère mon carame azali na ba difficulté koto na poto olandanga Bokula bi tokende pa Tabulei o Tabulei Luambo te o te Luambo te taka Luambo mwana avata cheye yoki ne suko le masuba la repana ye ezala kate tokende pa vile mbala moko Bokulu abengile kina eboke tabo sola bwe kalate pardon bipoli aye na sambula auti njili po aya bakene be concert nzela moko na papa wenga bipoli fumuta ku bipoli na fulu akoti lenkuru bani ba lenkuru ABC bipoli na bisotu bon bino bokende concert à Viva mais bon bateke na koyati
tu comprenez formule wanati. Vive la musique, ça beaucoup. Bon, tokende mbula danger mukolo wana. Tokende kana sia mbula. Beaucoup na ye bakende makolo. So bazwaka taxi ngana waye bisote. Bakei. Biso pe toke viva. Mbula ne wa concert au des amis bien te mbula eleki. Concert aux amis. Na vis-à-vis. Mbula. Donc on va kaka mais toujours battre la peu instrument pour tous qui installateur na biso lutumba teke teke. Abi non instrument au kota mai. Bakati ndule et sali que bajuta encore raisonner pourquoi beaucoup l'a été. Ils n'ont pas eu le temps de raisonner pourquoi papa Wemba n'est pas là. Concert ici, biso pe bana mai, toujours nzela pe toujours ni na biso. Concert est vidé. Lobby, na 14h, émission moi ils ont ça manakini. Banakini na bi émission. Tango ya bayembi. Yukezo mtaza représenter. Tango ya bayembi. Bakolomboka place aux vedettes, comme on a place aux vedettes. Place aux vedettes. Ngana lingi na yoka sango ya bayembi. Fungola la voix d'Isaïe. Place aux vedettes. Mokolo ya eyenga. Sango ya bayembi. Mission so. Bana king. Toza kolanda. Émission na place aux vedettes. Vieux Lukezo Loansi. Variété, voilà. Mais ça qui a radio. Ça qui a télévision. Mais les cas qui boutou, audience, il y a la télévision. C'est-à-dire, tout basé pour la place aux vedettes, pour les musiciens, les stars, les koleka, les makambo. Bukoloana, invité Bazalaki, vieux Bokelo Isende, vieux Soki Vangu, vieux Kamwanga na Mateta. Na mutu moko bwana kasi ya muziki kaka 4 Diano nani Lukezo Loansi Emi Lukezo tama babele Emi Lukezo a annoncé. Oh, je vous annonce le départ de Papa Wemba. Il a quitté son Viva la musique pour la Friza. Yaya qui bombe na kati ya ki. Non, assumer l'orchestre n'est pas que na Friza. Yaya wana Viva la musique en plein succès. Voilà ba tester na kati tout ça. Donc orchestre au grand complet batunyo so baza histoire vraie. Le nom na loba eza date ya deuxième anniversaire ya liwa Papa Wemba que son âme repose en paix. Mais nazo bete histoire vraie parce que j'étais et je fus na kati ya Viva la musique. Ils ont une histoire, on a une histoire molokai, on a une histoire Viva la musique. J'ai beaucoup accueilli à Friza. Alors, première question, c'est ceux qui vendent. Parce que Moutasala, Viva la musique, ils ont ceux qui vendent. Moutapesa instrument. Moutalatia papa Wemba premier concert il a sorti à Viva la musique à Bilamba là t'as vu sur Viva Babeta aller et retour 2 jours à Eko Somba Bilamba papa Wemba Rolada. Confiance à qui sa père papa Wemba bakosa Moutaya Masula Bilamba les avions ceux qui vendent. Malgré tant on a ba autant ba komba Bilamba te mais bien ça ko beta propre à libela. Bien ceux qui vendent. Maxime Soki, comme on a dit, j'avais jamais beaucoup la colomba. Na viva, action de la vie. Là, le cola, bobo orchestre wana, ndeka ba mikolo, viero shera bobo orchestre wana. Bokelo isenge, aboya kipe. Kia mwangana, andimi. Ote, azana droit pour kende, nani rochero azali dol na ye, c'est normal là que ne pour ezaki couple na ngwa boma viva. Donc, t'as eu la convié ce qui am. Le siki ya batinda ki ya kuboma viva la musique via za vivant azonga lisusu muto viva mais na épargna yete na pardonna yete avie na ngali mbisanga. Oh, oui par des ni vive zonga ki wemba yemba zo kisu na viva est-ce que oui par ni. Yo kana ile bisanga. Donc tango leader accueilli. Ba orchestre kufaka. Oui bien mo leader accueilli. Orchestre kufaka mais biso n'a pas chanté, tout décidé que Viva et Coucou Faté. Que Serre prend place.
Kessel a remplacé valablement Papa Wemba. Pour votre histoire, pour votre information, Papa Wemba na fait dans Salanze Momi Bali. Lèvres roses, na ilanganangai. Baninga bae meli basi banzembo. Baninga ba kumisi basi na nzembo. Oyanga imotema die lobino. Na kumisa lèvres roses nangana. Lèvres roses, c'est-à-dire ma rose, Amazon. Voilà, ça me vote comme cité. Il y a l'histoire non, où l'unité côté va ready, où l'unité côté. Là, nous, on a besoin d'histoire, vraie histoire à ouais, toi qui l'on cité. Ouais, ouais. Toi qui l'on cité, ouais. Pour la salle de Zembomi Balé, Ndana Yaka, soit dans quel concert, pour qu'on ait toujours, Afrique qui âge d'Angati, donc on est toujours vivre la musique qui est mon orchestre chéri. Balamo so na ye no so beaucoup na vivre to beta qui to sali plein. Bozolanda yo une histoire viva. Oui. To sala qui plein, to sala qui plein, to sala même chaque ça. Il y a pas d'aller à parler yo so. Il y a beta na friza. Ba ko be beta concert butu mo, ba so peut vivre beta butu mo. Non, so ka ba compte rendu pas. Quand tu rendu na pesa ka ye ba to so peut ka vie. To beta qui to sala qui plein. Beaucoup là, bon ça là qui plein, habito ça là qui plein. Bon là, notable, bon là, Ramassane, Zaza, Baza toujours qu'on soutenir vive la musique, tant mutu moka déplacer quitter. Dans la vive la musique, mutu a déplacer ni ya Zaza, ni nani Edino Ebola, Edino Ebola, Yaïsa Isasi. Julman, tous les notables baboujaté, tous les jeunes baboujaté, biso tout au Tikalina, orchestre na biso, il y a que l'Enkuru, Narigo Star Bakei. Voilà année année 78-79. Baké. Alors, le coup est que nous avons biso, on a beaucoup de cas contre, dans le sens que nous sommes tous un mouvement, et ça bien. Papa oui parce que na Amazon pas eu besoin ma mère a parlé aïe origine de sur la mère a zone king avec na poto a zone king bon les restes les étaient au côté vie privée à Batou mais a zone king na bana misa alors je me suis viva ezobeta na la porte noire. Surprise de tout le monde, l'Enkuru aïe, Papa Wemba aïe. À côté, nous les Balamoko et Katani. Nous sommes ici, et Katani, moi, silence moko et côté. Baboukoul, Abengi Kester, Alobi, Nazo Yemba Nzembo, la lèvre rose, Ngai Nayo, na Yogo, Bindo Yogo. To Yemba Biso 3 Nzembo. Nous avons dit que Baninga Bayembi, Bango Misato. Après que tout le monde a beaucoup à côté du répertoire. Bayembi Banzembo, tout papa, Banibo, Pebeti, Bani, tant beaucoup la guitare Nibo, Zagobeta, Yogo Mtajon Banibo. Anibo, Obika fois Yogo Nenga. On est un Kofi. Il y a Kofi, vive la musique. Il y a un peu moins vive la musique. Atika nzembo na viva la musique, atika banzembo ebele. Balamo beaucoup la belle kolimba. Lobby journal est commis. Oh Papa Wemba a rejoint son orchestre Viva la musique au concert qui fut à Lemba. Dans la porte noire. Dans la porte noire de Nani. La Sinesta. C'est là. Attends, na bosane kana mana basamba le. Voilà, yani bali zakana limba. Et pas ya viena ni na bosane via na kufa. Toi comme boya. Papa Mbazonga na orchestre à partir de journée wana. Viva la musique, Zongi, succès et continue. Pour nangana lobaka viens le siki ya yaki koboma viva la musique ndenge ba viwana ba koboma ba tuzaina ba orchestre bele ba boma bomaki wana
nde baboma mpe socialiste bayaki na bolo baboma vivre la musique, mais lokola ezaki génération ba jeune et il y avait des chanteurs de charme de quoi ba Kim Kester ba nani ba Fafa de Molokai ba Yogo donc orchestre ke okufa te bozomona nde orchestre continue ngai oye poto wana nini siko baloba mbula te mbula eleki ebele naye poto baloba mbula te donc après kaka bango bauti visa 80 naye poto c'est-à-dire bato oyo ezotuna ngai Lidio Kwempa Baredi Bastino Bagloria de Gambulukutu oyo mosusu Marai bakotanga na alia na miki bafofa le Molokai Fafa aza mutu 4e chanteur Fafa kota liboso na bango aza mwana ya viva la musique ya tongo Fafa de Molokai omonaka wana ozoka te komona Fafa de Molokai ça dit le début ya Molokai Fafa était là donc Baredi bakota yoso kité na oki sasa voilà Baredi bakuta Fafa de Molokai na kati ya viva yena Jado le Cambodgien ba premier chanteur au bayaka ezaki na tangeli yo Espérol Jingaka nani Jado le Cambodgien Bipolina Fulu donc Fafa aza 4e chanteur oyayana viva la musique bon to sauter Marai pardon équipe nga Marai na Baredi Marai aya ba nzela na nzela moko balandana bango pi Marai na Baredi ba nzela moko wana ozakade na poto après ba ye poto ba rejoindre mutaye poto liboso na ba musicien Marai ayande aya na bambongo na ye moko aya na ndenge na yesa na 82 donc o Marai aye akwe na Suisse beaucoup la ye aye kosala concert moko awa oyo aka kosala nzembo nani Sous-Imbele sur saison l'Afrique entonnée sa mélopée d'amour wana biso awa beaucoup la ye ntango aye baprovoke concert moko boye ebeta wana cirque d'hiver donc malgré ça poto mais waka la staff du jour tango beaucoup la ye biso bapeti na tokei beaucoup mona toye mpe na nzela po tokoti mpe concert na cirque d'hiver wana ye na Baredi na Bastino te ayaki kaka ye moko ayekuta Marai ntango aki beaucoup la oti alongwe oyo Suisse aye basa concert bao misato Papa Wemba Marai na chanteur oyo akufa nani Spraya Dora Spraya babeta concert wana awa na nini na cirque d'hiver na Paris 12e frontière Paris 10e na 12e donc la Paris 10e côté République biso nyonso okei tokutana na Lenkuru to développer beaucoup là petit bon ça bien pour beaucoup la moni biso moi ba nzoto fungwa ba ça boka ça boka shungu ayaki akomi na Italie amona nzela okota awa topona ba frontière azongi kini beaucoup la bisanga likamangwa regreta fortala masana ona futele ticket akomi na Italie na yo qui vive la musique et recruter 2 chanteurs Petit Prince Bengali na Marai baye ba rejoindre ba Kester na yo ki ba Kester ba kei etika jusqu'au ba Bengali akena na Kester mais après ba Lidio Kwempa baye koya Lidio Kwempa masana ina ni azali pia wa refulaye Tito Dembelaye Tito Dembelaye Redi Baye Bastino Gloria de Mingongo Paye Stino de Mingongo Luciana Baye wana na mikili nazoyoka débat bazaki dans la première ligne ya kazaki kwamba onyesto ya kuta pena donc vive la musique en super forme dans la quatre mon gars dans pauvre débat balé qui nagi short star azaki dela viva yo zonga sous viva pas pour fa yé tango yo kana expliquer yo yé tango question est très pertinente merci tango yé azaki na viva la musique baninga bakesa la victoire les sont akende ki na bango mais azaki mwana mutu azaki na décision te
aye osane ti lokolo moko na viva lokolo mona oyo parce que c'est bon le conseil le comment gauche droite banini kende ka viva ake na viva pe eboye yena Kofi basali orchestre bango historia viva la musica ebota karawa musica ebota historia ko bali banani ba nani espérant kisangani yena jado le Cambodgien na bipoli ba kende ko sape mouvement na bango karawa musica et simbi pété ba yebozonga viva la musica bon nani pencho tankone nani otandi shikoyo nani bon ba kendo sa orchestre na Kofi Olomide de baba ça le orchestre mango historia musica wana ngatu na ukamona na kati ya bapoto mwana mikili confirmé mais wana masano be Kofi azali mikili bosona Kofi mikili bosona mais zonga pe kina umela ki trona kina donc yo siko confirmé siko asa siko on lopela siko yo ngala komi mikili c'est koleka Kofi Olomide asa mon photo on mikili c'est koleka Kofi ko moya mo partout na balance ndeni potango ba disika Kofi ngomso tinda o bambele fiche o fasha mabe affiche beaucoup de la place mo boye et côté ni betela beta concert ko azo répéter na Sidiongo ezalaka juste wana nini na porte de Clignancourt au moins mai ba fiche yango o bambela ngai ina mwana bampu yo uti ba Afrique otinda ngai eloko moni na landa ete yango wana soki na bamba ba fiche wana nde nakendeki nani quartier latin donc lingo za ambassadeur sambale banini Paris ba na lemba liboso yenge zalasha yo siko boye to na bouli okasa ko touchi ko siko na biasa bon to cité na biso on est ça que lelo mwana poto musicien akoma coloniser babio bangulu est-ce ya bongo ezali d'abord bangulu batu ngulu batu te ebandi na bavenant po biso ta ba vrai parisien biso bavenant siko banani bavenant ba yaki entre 86 si 92 et bon bangulu siko bangulu kaso ba oriente Nyarko salwai ke un jour pote koma kasangulu lele koma kasangulu donc Nyarko ça a raison bala mombele na pesi mote bala lemba na pesi mote na champion taison na bien na Suisse dans si beaucoup comme cela viva achama photo to cité na biso yo kotangela batuni ba ya ko région de Viva ba chapé pour des pouces oh kotangela wana mikili tango komi vive komi mikili ko yaya na lobi na yo Nyarko ça fait ça banzembe mais ça là rien pour vivre la musique mais muto sala penda ebele pour vivre la musique Dieu me voit parler et getoyé vous comprenez oui et getoyé oui na masana ye et getoyé manager oui donc bango pensa donc egege toye numéro 1 pour y abeti sa album mobimba vous comprenez ok merci Foridol l'album le plus vendu de la musique congolaise Foridol egege toye a sali sa album en tant que producteur pour de rien a joué comme un bail soka zoka likamisi ndele loyo na oeza loka soneka komona nini soneka poto komona nini soneka poto sasem sasem nde lelo aliaka lar na ye mpo modoko aliaka ye alikaka alia lar en tant que producteur parce que ti lelo Foridol ebetaka bon ça va wana to comprendre notangi des personnes bato atia vivre la musique na poto ka bango wana esili modoko na oyo mpo modoko apesa banzembo oui Hier a produit l'album le plus vendu. Merci. Bon, si vous événement mon a perturbé va vivre. Oh yo événement. Événement perturbé viva et akaliwa papa Wemba. Kaya liwa papa Wemba ya onde perturbé viva parce que c'est beaucoup la laki
nde viva la musique et ça toujours. Donc nde papa Wemba kufi viva pe kufi. Non, yokana ibisa yo. Viva la musique, c'est une institution. Il n'y a que les personnes qui changent. Les personnes, je ne dis pas la personne, je dis les personnes qui changent. Papa Wemba est décédé. À Koufi, à qui vive à la musique, parce que c'est une institution. Il n'y a que les personnes qui changent. Papa Wemba est parti. Je suis à Koufa qui a envoyé, mais quand tu as vivre à la musique. Vivre à la musique et Koufa qui était. Pourquoi Papa Wemba soit à Koufi, il faut vivre à la musique et Koufa. Parce que Papa Wemba c'est leader. Ah, donc il est un leader. Oui. Mais au Moninga, nous on a que des cimetières à Papa Wemba, l'île du Sanga. Na une place pas pour mais à vrai dire, les gens vivent à la musique et tu as la troisième oreille à Papa Wemba. C'est qui? Cornélie Malongi. Cornélie Malongi na vive à Zarananga. Azali lokola promoteur. To benga na minute à l'élo azali lokola promoteur. Vous avez dirigé Vive à la musique après la mort de Papa Wemba. Pour Yebi, c'est créé à Vive à la musique. A Yebi, Azaki na Papa Wemba, Papa Wemba okata motema na kati ambulance, bazaki ba omi balé. Est-ce que les musiciens là tout autant va combo en oignon so yo Yebi? Est-ce que ba yo va Cornélie Malongi ne ba no? Oh ya boy ko que la Cornélie Malongi, il faut longwa. Ah longwa. Il faut longwa. Il faut longwa parce que Cornélie Malongi biso nyonso bana Vive à la musique. Ouais. Tu peux ça monter Manabiso que Cornélie Malongi azaki na Papa Wemba pendant 15 ans avant sa mort. Il y a une troisième oreille nanga. Grand loge Cornélie Malongi. Donc il y a quand on Vive à la musique. Ba chanteur Papa Wemba tika puis ba chanteur bazan bango ba ya ebele ba kota la musique. Vive à la musique, je dis que le corps que c'est là-bas, j'aime. Ah, c'est mon pote, on a eu Malongi de regarder la pote, il y a la pote. Oui. Si quand il y a tant de sortes, qu'est-ce que ça là? Tout le monde a vu la sorte, quand les autres mené à personnel, orchestre me soutient, c'est ça? Mon super on a parié, on a l'idée soit Koufi, c'est-à-dire que c'est Koufi, tout c'est fallait ma facilité, et ça pour pourquoi il a Vive à la musique, c'est une institution. Il n'y a que les personnes qui changent. Victoria, je ne parle pas de Victoria Leison, Nayebi contrat à hauteur, mais Papa Wemba, à l'obaki, Ngama Koramosus n'a pas Koufa, il colla podium, à Koufa, à Kendena, nous autres naïe, Napchanaï, Namakonaï, mais vive à la musique. Et ça qui n'a pas publié, ça dit, il y a Papa Wemba, l'idée, et ça là qui peut, n'a-ba, notable, il y avait nous, pionnier. Pionnier. Toku final, ça dit, vive à la musique, parce que Papa Wemba, qui est qu'à Frise, à Tikarabiso. Ah, c'est mon pote, il y a une opinion viva. Est-ce que il y a viva, mais ça c'est répétant. Et répétant, Batoise belé bakuya banani pecho bendo bazali kuna ba pompo miyake bazali na ba pecho Papa Wemba tikaka bazali. Donc mouvement continue. Mouvement zali. Donc maman Amazon studio kalate mère Amazon pe aza donateur. Donc maman Amazon a donateur. Azo pesa. Donc en divine que troisième lei Cornélie Malongi Asima Basolo. Troisième oreille ya Papa Wemba Asima Basolo Amazon mamba visite gente. Yende mutayebi makambu ndeni mouvement kotambula. Voilà, donc c'est ça bon. Donc Papa Wemba est décédé, il est mort. Vive à la musique à Eza. Ah, c'est mon pote, tu comme de chité, n'a pas si bas ma nouvelle alliance sur moi, si vous allez, n'a pas si ma ça risqué musulman au Canada, ma ça n'a papi gain, n'a pas son mot, si vous allez, Mireille gain, il y a Jérimbo, n'a pas son mot, n'a pas si bas tout bas ligne, n'a pas mis dans Facebook, n'a pas son Amida, n'a pas son mot, na Green Centre, n'a pas son mot, Amida. Comme nous sommes cités, à son moment, il y a un mauvais souvenir dans le vivre. Mauvais souvenir. Mauvais souvenir dans les Zakaliwa Lenkuru. Viens dans Lenkuru. Dans Zaki Mosolane. Pour moi, c'est une équipe. Mais Lenkuru, à l'Obaga, il y a un masolo kaka. Mais il y a un colomosus qui a fait un Nicolas Podium. Attends, Jésus a précisé qu'il y a une place aux Alatés. Mais Wemba a précisé qu'il y a une place aux Alatés. Et puis Salama. Et Salama. Mais Jésus, il nous avons dit que vous allez bon. Yo kepo na ko libérer bana na ngai na masumu na bango mais Papa Wemba ce qui pas y baki po alubenga makapo ebele
wana to bombi yango alobi na ngaboye omoni viva la musique eza orchestre politique la main petit nanga moko alataka très fort koleka bato nyonso alataka bien Jansi Mayas Forza Italia donc wemba diba Jansi Mayas andima Mayas Forza Italia petit wana yango moninga lelo yo na joie yepo baba batangela kombo mibale te attends comment Jansi Mayas awa na poto et puis na kini tango beta 35e anniversaire ya Viva la musique sur le seul et bon bakaida ezala atangela nga bangote ils existent atanga bakaida la te atanga bangote alobana ngai ki saper oyo yas amona ka lataka koleka bango nyuso Jansi Mayas Forza Italia yekutaka na yebi te alors bandam kota atangela ngai ayeko présenter ngai pe na kini en pleine répétition, il y a 35e anniversaire, il y a Viva la musique à présenter Jansi Mayas. Et Jansi Mayas a joué enveloppe Mobimba. Pas beaucoup là-bas qui, au moins, nous allons à Jansi Mayas, dans un cas, lobo comme moi, à mon côté, à Bakise Lingambongo, pour tout ce que là, 35e anniversaire, Viva Petit, a mis ça enveloppe. On a fait ça beaucoup, l'enveloppe, et ça a beaucoup plaisir. Après ça, beaucoup de bilamba, après ça, il y a bilamba. D'où, dans le bas, Léo, il faut gagner à Petit Jansi Mayas, bien pour beaucoup. Après ça, il y a une prophétie à Souka. Vous comprenez? Atangilanga Jansi Mayas, atangilanga batu mususte, atangilanga Jansi Mayas. Donc Jansi Mayas, na joaka lo kwa siko lo kwa ki, mutu azo baki nyana kufi na tiki mutu boyi. Vous comprenez? Forza Italia Jansi Mayas. Na pese mbote na yene mwesi sema Mayas. Mer sema, viens na washa mo photo, atindele ba mbote. OK. Kitoko kote wana na ebike, eza ku plaisir la kitoko mikolo yo pesa na makambo, evandisi masono. Mamita Sobolai mona banda ba tongo, oncle Alpha Karamba, ya yo ngwana bana lemba bana mombele, te dimo na bino yango yo, na besoin de soutien, ya bino, te dimo na bino yeyo bana bima, la pesi no mbote papi gen to sangana ka moshe ko sangele ko kabona, so on peut tout citer dans ma dédicace non. Chikoyo na ko côté ba dédicace. Na moni PDG ya bio aleki RDC. Alors, il y a peu à côté de la masolo. Bon, le bandit n'a pas Congo. Herman. Herman Boyingo. Herman Boyingo. On a moins sous Odombaki. Odombaki, pire petit, tu les as gagné dans les Champs-Élysées, donc pire petit, petit avait tapé forme. Eric Mako. Eric Mako. Fon très fort. Fon. Eric Fon, très fort. Petit on a côté chose, Lucas Fon. Attends, il y a 2000 €. Petit on a on me met là. Boambo ma palanga na di. Boambo ma pire masangai. Donc il y a tout, n'en parlons pas. JC Masamuna. JC Masamuna, petit nanga ya motema, donc il y a deux fois. Donc pire petit nanga donc à bêta forme puis à katara so ni bakata quoi Fabien. Voyez pas petit nanga JC Masamuna. Didier Agiva petit nanga il s'appelle il est là dans la maison Oyo. Discorrect D Agiva. À bêta forme kuna Nafi Makoma. Petite sœur wa te la kabiso ba le kwa kolia wa Makoma petit nangai mwana ya mama Mwila donc Nafi Makoma mwana ya mama Mwila sans oublier Bunker Coiffure grand prêtre PDG Yemoko Didier Axel et puis Tolandi Anas Kati Faisal Chic Mazazu alors ceux qui vont parler comme te parler bisaliste et l'équipe moula il a pu faire boire kalibota nangai sans oublier mon épouse la mère de mes enfants baninga baembeli basi banzembo ngana yimbela yo chérie Miss Awa Yolande Awa la mère ya bana nangai misatu oto zalaka na ina Namboka na kuna. Namboka kombote. Soko libota mwe mboka mwe. Avant Santa Clara. Santa Clara, na Namibie. Pas to vandaka. Azo kende kuna na oshite kuna dans une semaine na zongi. Namboka obiso to vanda na mwesi na ngana bana na biso misatu
Donc voilà. Moi, je suis ah, ça m'a voté pour ça, là, t'es dit émission. Dernière émission, voilà qui est Santa Claus. Dernière émission, le souhaite au dernier émission. Parce que au Kaninga, et puis, on a reporté voyage pour, n'a voyage en la première classe. Billet, et à moi cher, c'est la billet qui t'a manqué, il y a moi. Donc voilà, si on a retardé, on a billet qui t'a pour, ah, n'a pas tout batambon, voilà, na bambo, quoi, on a pas baxilanga, va prier, bambo, va billet, ah, on a baxilanga. Azati. Donc, maman Misawa, Yolande, n'a eu retard pour billet Mati. Vous comprenez? On a la billet qui t'a moi manqué. Semaine prochaine, n'a aucun billet qu'on quitte. N'a son billet à première classe, direct dans la région de Rio. Donc, n'a eu la billet qui t'a pas billet Chicoyo. T'as la 6 000. N'a eu qui t'a 4 900. Bon, on a côté avion. Voilà la vérité en face. Na boki lisusu mama bana nanga Magi Bokeme Magi Movoto mama na Galilée Masaya donc bambote yango Magi Bokeme na peso mbote mona lemba tongo moi si mo ya propre Magi Bokeme na peso mbote bana lemba terminus ba sepeli ok tole na boki lisusu petite sœur nanga na kabwana kana yeti wana oyende ni kazola ekasa ana bakini kalate foya mère bambote yango na boki cousin nanga ikoza de basan kusu na boki petite sœur nanga ya palais bokwango chacha autrement dit Charlotte yemta yambanga na kuya ka tunanga na Ney sur scène place matambon gomina bango tala ngale oh na pena mwana na noble parce que na kuya na Ney sur scène na peso bukoma balabala rue de Villiers aussi sa émission yo na bo sanité. Mon jeune frère, le duc Eva Makuiza, Freddy Milongo, et puis Nae Kosufisana, Beni Makoso, on habité Kateka, na Boakio, Beni Makoso, na sukisi na mwana nanga Houston Movoto, Ati Mochwa, na Kin. Et c'est un trop. Viens à quand tu émission, t'as la honte à partir à qui nous coule. Ouais, voilà. Suisse. Tata m'a passe à Suisse. Ok. Faut la soupe qui s'agit la soupe. Merci. À toi, Guina Salobou qui a un château rouge à Soboye, beaucoup de ceux qui t'ont. Merci d'avoir mis le mal à Bissotou, ma fanité de Bissotou et à toute la vie. Vous appelez, vous abonnez-vous massivement. Après, c'est moi qui la Blacha Gata. La personne qui a fait gâteau mon frère, la personne qui a fait mouchette na Finlande, Fabrice mouchette, la personne qui a fait Sigo Ali, la personne qui a classe la biso, le roi va d'abord te belé, la personne qui a masse na chette tambola medor to tangana yo, pichu monza to tangana yo, la personne qui a dina na Orléans to tangana, la personne qui ouais ça va, on a dit histoire et vivre la musique originale gars chez mon conteneur à lobby. Oh, mon gars a contesté abimi ou ça te le la vie. Donc tout ça là pour la tricagité et à sur la salle émission tourner à mon photo. Na mutune non, c'est mon vieux a dit que t'es déjà bossarane musala ça polémique, il y a un moni aliment tout ça l'émission. Oh mon gars a contesté à mon photo à Lukingai dire nangai aya pour ça l'émission. So azaka de début à vivre la musique à Koikoloba. À Koloba. Donc so azaka de début à la musique à Koloba. À Koloba ndenge vive bandaka. Na kanisi soka azalaka te atidi mengana ebika José Bajoko. José Bajoko a Koikobeta pour aza pionnier à vivre la musique à Lokola. Ngai soko pese micro a Kobeta textuellement ngana beti. OK, merci.